MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est les amis. Et plainte contre Bassoné. Comment on est? Gaël Mawete, Gaz Mawete. Journaliste Arnaud Tiani à saisir justice. Le ministère public et les CESAC contre l'artiste Gaël Kapia Mawete, dit Gaz Mawete, au sujet de la chanson Bassoné, jugé contraire aux bonnes mœurs. Cette démarche vise à protéger la jeunesse et à renforcer l'encadrement des contenus diffusés dans l'espace public. Nous exigeons des sanctions très sévères et un emprisonnement de 3 à 6 ans pour M. Gaz Mawete afin de servir de leçon comme Mobutu l'avait fait à l'artiste Lombo Makadi. Cette affaire relance les débats sur la responsabilité des artistes et l'impact de la musique sur les valeurs sociales en RDC. Personnellement, je suis pour, mais il y a pas ces ça qui et là ça de manangoté. C'est ça le problème, parce que c'est pas la première fois. Et du coup, bah nous y a pas un pamboyo, bah banda ko continuer car ko baby sa jeunesse. Moi, je vous ai dit ça, bah mikolo le ka akala que le loso Congo est koufi 50%. Ya kokufa ya kubeba ya mboka eza musique. Mais en fait musique ba musicien ba contribuer païen je dirais mondain nde to benga bango ba contribuer na 50% ya destruction ya mboka, dépravation de mœurs bango ba tata mikolo mandefu partout. Mais tala banzembo babini sarabatu na ba danse tala non mentionné parce que tu es tellement ébélé. Lelo oyo ya mbomoni Congo eza modèle eza na salle émission kala plus ou moins 3 ans passé moi na moi ya ba plus ou moins 8 ans 6 ans ou 8 ans comme ça a comment à 10 ans abina libolongo. Mais attendez bozo on a sango ce ya grave ezaki ba tata mikolo ba telemi bazo admirer ko bakangi maboko oningisa meto. Bomoni mwana wana ka parmi batata wana lobby moi obenga atinye nguba tanga ke ya kangele na ta chambre. Ah oui, kangele na ta chambre osele mambasalité pona nini? Parce que mwana na pesa ki pour ça tanga zobina bandeko bozoka on a sango fo mona mwana anda zobina ako ngulu mako mataro kita ou et mibali komba zaratina te bolimbisa l'autre fois na lobby. Et loko on a vidéo mon batata batomboki na commentaire. Mais oui, vous allez rater na te na mamboa il y a sexualité et beaucoup paraté. Mon mbali a Monica Asima moi na moi si à 6 ans muto et baby. Mais c'est pas le cas pour les femmes. Et on a le bail vous allez rater na te na mamba sexualité na mamunion sauté. La raison il y a dessus on a sima. C'est ça. Et musique topé ba musicien bazo contribuer ma kasi na destruction ya mboka, na ba viol, na ba dépravation de mœurs. Kala mama ya muninga papa muninga za papa, mama muninga za mama, yaya muninga za yaya, au gangelo ko bendo litoi otosi lelo ezala soutien musique contribuer bana bakoma bateti bakoyoka banzembo mamba salité ezokota ba mamba mabena mitu ezo désorienté bango. Du coup éducation ezo beba ba musicien na za pour ba sanction ce que mutamba mutazai azaki. Vous savez quoi, Congo y en a besoin de président dictateur dictature pour na ba intérêt personnel était. Mais par rapport à la loi ya mibeko mboka, c'est ce que mutamba faisait, ko imposer mobeko dictature par rapport à ça. Congo y en a besoin. Il y a un président qui va Kagame. Blague te. Azana mabinaye, mais Kagame a dit Kamboke. Makasi. Boto na bazana Rwanda.
Na Rwanda mutu otambola na balabala. Bomona video moko Denis Diswaswa sala tanga kenda Rwanda. Mutu asu papier soki nini aluka place bine ezali po boka ngona kati. Na kisasa to boa na balabala. Boa ki osisi boa ki mutu asu poubelle na ya ndako ya lopango na ya visa ngona katikata balabala. Ale mbula tango oya basalite wana nyoso mema mekanga mesika mo ya mutu epose ba dégâts non parce qu'on a Rwanda ba bilo wana ezala raté. Soko meki bazuyo wana mbano. Ba video mo uto leka mikolo leki quelques semaines passé ba tindela engai. Pusu, muto pusu. Tala ba salite na pusu. Mbula ebeta ba eko sopango. Ba salite na pusu ba sope na katata balabala. Mboka maboma. Bato mi tuna bato mi to ba sengle. Bango na penza ba sonné. C'est ça. Congo a besoin d'un président dictateur. Un président trop bonté. Net Bafati Béton. Trop bon. Un président trop bon. Je l'aime. Hein? Parce que ça m'a malade. Mais ce que bonté n'a rien de beau. Mamboka. Trop bon. Attends, salino mabe. Sanction zate. Au détourné mbongo. Bah, au sale le rotébotika. C'est un père de famille. Bon, quand a été père de famille. Mouta sale mabe. Bah, quand il était pour un père de famille. Allez-y comprendre. Trop bon. Fati. Yon moni mboka moye bongeza te. Isenga rigueur. Kozala dire. Ngaye. Nazala tachera Congo. Bon c'est la bino mboka wana. C'est ça. Naza pour ba sanction ba biloko. Moi noyo mutamba kangisaka ye non. Misu likolo na 4 cm. Chai awa hey. Na goti si bisabi na nukuti mutamba kangisa mwana bizarrement tanga bimi boloko bobika tabakangi mutamba tabakangi mutamba penjona ino beta concert aposa ba acte des apôtres sataniques dondia sala yo na nkoko bakangi ozui ya suko kanga ngai nana oso osimba parce que so mutomba zeli banda ngami ko selo kwana te jamais nge banana ndeni batulo ba mutamba to wana bango besoin mais bozu mutamba ocheli biso mutamba na boloko tato bo remplacer asalani modèle ka elungia tatande za ko sapeza netini ya pasien ya mawa c'est ça banoyo ba musicien na bino oyo ba obebisa jeune bataga ingelo mo ba mentionner ngelo mo ya concert ngo wana ndenge ya zoyemba kuna bat bazo répondre balibo ba maso et puis azo seka très content et ça allait bien. Mais azape papa na ebite so asi aboti lobita mso ozana bana ye gaz mawete wana imaginez ce que mwana na yemo o aboti azoyemba banzembo bobo certainement peut-être il va déranger na oyete certainement au déranger na oyete ya mawa ya pasi biso ta ando kol to so kola ba biloko ezala raté yango ba so bazu ba président nyon so ba leka na Congo bazongisi bango so ba we ba ko sekwa batie bango wana balobi to pona tozongisa ba o akala bondi melanga mobuto o gagner mobuto o so ba voix koleka oui parce que babilo ba bwena ta mobutu e banana ndeni e ko banana ndengeni e banana ndeni vous musiciens ba ko bebisa jeunesse ba ko bebisa mboka ko imba mambo salité na bana mike bazoyemba banzembo ya makambo salité mwana 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans azoyemba ba bêtise bota la vidéo na concert ndenge bana mike ba telemi liboso bazo répondre bazoyemba liboso libo maso ye musicien azo seka ye gaz mawete na bino azo seka zo sale bien sale sengo dépravation de mœurs na za pour ba sanction et pour ba condamnation biloko aboye ba sanctionner ba zuyo ba tshona boloko pendant un temps pour ba éduquer yo et puis après obimi ozongela to bandela te et puis ba sanction ngo ezala sans limite hein nzembo na boke beta on a bar wana ezu problème faut pas foutre amende deux ans même ba nzembo na ezana to beta te le ba so beta na ba réseaux sociaux et beta na ba bato poto mais na mboka ezana droite normalement Congo patient bon me baka aboy Karaboy, quel qui bene. Bible c'est éducation à ban.
baby sa peuple pour désorienter bato. Éducation na bana mike, éducation ezate ba ko loba mamba salté ba wemba mamba salté. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to kominela santu lise kwa na yo to kominde balongi Ozinga mina bangelo bakoyembela kayo
nalingi. Mes pensons sont dans ces métamorphosés. Aussi mingo sambwe maladie na miso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. balobi que non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolikasele mpona nga na yo